Bonaka kaka, mais oko s'abonner wapi. Ba chaîne ebimi tellement ebele et comme ko tchabato embarras des choix. Alors la dose au mille esprit. Mais si na bango capitaine de l'équipe, alors vous s'abonner na chaîne Moko. Peut-être quelqu'un na chaîne Moko. Aigle Saint officiel TV. Aigle Saint officiel TV. Makambo sika eye. Bo s'abonner pour vous mon surprise. En tout cas, na bombi secret pour cliquer na cloche wana ya s'abonner. Monika cloche na s'abonner. Kende o cliquer kawana et l'ongwe ka rouge. Et la question que nande la l'ongwe na rouge, c'est que o s'abonner. Sans tu vas na aigle sans officiel TV. Aigle sans officiel TV. Je dis chaîne yaba sans tout. Ah 5 on partager après et raison Lucas. Merci Crispin Kamoka Mbuta. Merci Crispin Kamoka Mbuta. Nous avons partagé live, mais nous avons partagé après. Nous avons partagé après pour les autres moi salé belé partager le temps de GKI quoi. Déjà 21h34 minutes. Nous avons qui tout solo la mboka, tout solo la mboka na lelo. Na habité Congo ezoki ndenge nini Congo ezamboka ndenge nini vraiment Congo ezamboka ndenge nini ondike tozoloba penza te ondike tozokipe te ondike tokomi distrait na makambo matanga donc tokomi distrait na makambo ebele aussi longtemps que Congo ezosenga biso fotoloba ezosenga quand même bandeko balonga na distraction puisque distraction ezokota makasi na Congo distraction ezokota penza makasi. On dirait comme il sala que ceux qui batu balingi bakipe makambo ya Congo mbala moko to continue ba distraction mususu to bosani nanu ke Congo ezana problème depuis élection et le cas depuis ba vote salama depuis ba vote président de la République ya Congo ti lelo on dirait le komona en salamité ti lelo on dirait le komona en salamité mais to vana biso. Donc mboka ezokende kaka ezotambola makana ndenge ezotambola na bulu yeke ndenge mutu na mutu aza na kwa na ya azosala makambo na ye gouvernement ekweya il fallait gouvernement ya sika ebima po bandeko baba na musala mais c'est comme si batu wana basala na bango kaka bavanda na bango pe kaka pe ezo distrait tozoyeba te nani premier ministre nani aussi manini nani aussi manini. Alors le quoi gouvernement ezate gouvernement ezosala te kaka gouvernement oyakala c'est comme si pe la distraction comme kokota ya on to komi kolinga to bando ko ba fondation et comme le roi neti ba ministère ezo travailler na Congo likamunyo surtout ezaka fondation kingandi esali boy to tu kufe la Janifa ya artiste munene ya mboka to ki ministère à culture place mon côté mais tozo ka ba fondation Oyoka fondation Mama Denise Niakero bazui charge ya boye bakosala boye fondation sous ce qui n'a pesi 10 000 dollars ce qui 10 000 euros pour na makambo de ba fondation comme le roi ba ministère ya ministère ya ba culture et art na Congo mboka ya ndenge nini oyo ba mboka nyoso na réussi ba uti ko sala élection président passé pe babani musala malgré bazana babitumba na bamboka na bango malgré bazana ba conflit na ba Ukraine tout ça mais bamboka ezotambolama oya biso mboka comme na distraction tisikoyo to komi mona ka nanga do actualité mikolo et comme Corneille nanga oya biso kala to eba on dira za kam ce qui pasteur yango bazwa kaye po akamba seni lelo colonel Corneille nanga a commis on dirait président de la République na quoi moko boye bato ba komi ko kende ko rejoindre ye ba vanda na bango bazo tambola ba ke ko sala marché ba ke somba biloko ba ke ko sola ba tu soyez les kuna ce qui na ba bato mususu ba ko rejoindre ye na kati ya groupe et pays munene lokola Congo bongo ba vandi na bango bango pe bazo tia ba vidéo baza na ba image bazo tambola librement bazo sala makam na bango tuze bate Congo ezamboka ya ndenge nini Congo ezotambola ndenge nini makambo ya Congo ezokende ndenge nini donc
Vandaki na lobi non mais après c'est comme si to comme distrait. Bison surtout to comme vendre la dossier moko Gianni akufi. Bison surtout to comme ka to vendre dossier moko la brina sala kinini. Kake beti awa mbasundoli mama Gianni Fay na artiste comédien. Kake beti awa boyo kaba audio ebimi. Kake beti awa Zokande Gianni Fay et Zokande la brina bota na po firenze. Kake beti awa ba makamu wana nde kongole to wana ngoma kashi. Ba makambo ba vie privée, makambo ba discussion to wana ngoma kashi. Ok, vie penda oyo sengeli biso to landa mingi mingi eza vie ya Congo ya mboka na biso ndenge ezo tambola. Banda ba vota. Banda ba programme président de la République. Congo na miniti oyo ezo sala nini? Ba activité nini ese salami? Est-ce que gouvernement eza déjà en place et bani misala ou pas? Ce qui gouvernement lelo basi batie gouvernement en place. Banani na banani baza en exercice basali remise reprise ou bien bakosala yango camp po ba misusu bakota en exercice po ba na musala. Biloko wana na Congo ezoloba mate. Biloko ezoloba makaka Corneille Nanga. Mutu boy a rejoindre Corneille Nanga. Mutu boy asali boy. Lelo bake kotambola bake kosomba biloko na ba wenze. Batu baza koyemba na bango c'est-à-dire mutu nyonso to akola ta technique ya ba soda bongo mbala moko akomi militaire ata sala formation militaire te na Congo. Kanisa kitango batie neti ba Jean-Pierre Bemba wana on dirait ba pesi solution na makamo ya ba défense pour biso to yokaye na ba kala on dirait a créer ba troublement ya makasi et banque ça même ba Joseph Kabila. To yokara bongo. Mais depuis to batie wana ba pesi pouvoir ba pesi poste, c'est comme si ba makamo wana ezali susté na Congo. Toujours kaka ba kuluna baza ko se multiplier nuit et jour. Toujours ba fondation na kati ya Congo fondation comme le roi ba ministère pour na okipara batu bakufi pour na okipara batu bazobela pour na otindara batu na ba Europe pour na ba soins médicaux fondation et comme le roi ba ministère. Congo ezamboka ya ndenge nini banda Congo wana basi ba votaki président de la République to kota ina ba vamo ya députation ba député o ba tricherie o ba komi ko invalider biloko wana nyonso na minute ezoloba mate. Tokomika so to vandi boy Corneille Nanga. So to vandi boy batu ba région de Corneille Nanga. So to vandi boy entre temps ba mboka baninga batu baza ko évoluer déjà. Na Congo tozo évoluer te. Congo eza ko évoluer te. Na minute oyo ngai na yebite so président Fatia za wapi to azo sa nini to yebite. Na minute oyo to yebite so kinga na yebite so président Fatia sa na banani to yebite. Na minute oyo to ngana yebite soki basi ba créer gouvernement da yebite. On dirait na gouvernement pour ba créer président on dirait un monopole te ya kopesa ordre gouvernement et salama. C'est-à-dire bozo luka ba liste ou ta par-ci par là on dirait ba bozo luka ba négociation pour na kosala ke Congo wana ekende liboso on dirait faut qu'on négocie soki na banani tout ça. Mais ba pouvoir wana bozo zwa eza ya nini? Donc naye ngai na lobaki lelo to solo na mboka po totala Congo eza mboka ya ndenge nini Congo zo tambola ndenge nini exactement Congo zo tambola ndenge nini Congo komi ko tambola na ba ONG c'est-à-dire ba ministère exacté puisque jusque là on dirait gouvernement na ne salami kakate pour baler la ta Gianni Fay il faut ONG pour baler la peut-être baler la chaque Congo il faut ba ONG on dirait. Pour les musiciens zaïko kufa qu'il faut ba ONG c'est-à-dire ba ONG comme le quoi ba ministère à culture na Congo. Jusque là gouvernement ezoye banate est-ce que gouvernement il salami toté est-ce que gouvernement ko bimatoté ba tout baza distrait ba YouTube nyonso ba émission nyonso na minute ezaya ko tonde ezaka ba makambo ba labri na ba jani makamba ba labri na ba jani côté kuna ba sundoli mama ya jani côté kuna ba comédien ba salibo côté kuna ba zobole lambongo côté kuna la brina bomi mubali côté kuna Gianni Fay ya sala kisoki c'est-à-dire pays mobimba na minute oyo evandi kaka Gianni c'est-à-dire soka ko tie kake famille ya Gianni ba audio ebimi batu ba tondi na ba réseau kake nsoka nde apo firenza bota soki na la brina batu ba tondi c'est-à-dire distraction ya Congo na minute oyo ezaka makambo ba Gianni Fay na ba la brina na ba apo firenza. To bosani que depuis élection et salama vote et salama ba vota président de la République après ta serment qui le gouvernement na salamité.
tobosani ke na Congo na makambo ebele ya kosala ezali, mais c'est comme si bazokipe te bato bazokipa makambo bashaka Congo na makambo bato basi bakufi. Mutu moko te azovanda na réseaux sociaux na temps oyo po amekana ko analyser politiquement makambo nini ezoleka na mboka na ye. Mutu moko te azolinga yeba nano, puisque on dirait président Faci na minute oyo aza na pouvoir te, mutu aza na pouvoir na Congo eza Corneille Nangaa. Puisque nga nazovanda na ba réseau nanga à chaque fois komona ba bazo publier ka Corneille Nangaa, batu boye bauti ko rejoindre lisusu ka ba rebelle à Corneille Nangaa. C'est-à-dire M23 monte yo ka ba période mo ezaka soki ba epenge lelo ekomi ba Corneille Nangaa. Donc tu vois tout à l'heure que biso to ba Corneille Nangaa azwaka na seni comme pasteur pour bango baza ba to kimia ba gérer ba élection afin qu'elle ka bien. Mais lelo nazomona ba vidéo Corneille Nangaa so tambola na ye à l'aise ba ke ko somba soki biloko na wenze bazo sola na ba Swahili na katika ya Congo wana baza trop libre, baza à l'aise, baza tambola balati ba teni ya ba soda ngana yeba ke pas nzokanda za militaire je crois, parce que na yebité na Congo soki ki militaire ezapo soka ndeto la tarabilamba ba tâche kamanyola c'est que biso tout oza ba soda, je sais pas. Mboka ezokende mabe, mboka ezokende mabe, tovandika na bakombo ya babato, tozo se distraire na bamatanga ya bato, matanga oyo biso tokomovandela tosalelaka ba émission à chaque fois eza matanga ya famille ya bato, c'est-à-dire ata bazwi ba million baopesa mo biso te, eza matanga ya famille ya bato. Tokomi kozwa bakombo ya bato tokotia ngo na ba réseaux sociaux po epesa biso ba nombre de vie, mais tobosani ke Congo ndenge eza wana depuis investiture ya président de la République ti lelo on dirait loko mona esalamité, on dirait loko mona esalamité, bato tout bakomi na bango distrait, mutu tout akomota anika makambo ya Janifai, matanga ya Janifai, bato tout bakomi na bango kofinga ka bato, kofinga ka balabwini, kofinga ka bato, webi vie privée bato koleka même bango mo bakolo ba vie na bango. Mais Congo na biso na minute oyo toyebi te eza dirigé par qui? Congo na biso toyebi te na minute oyo est-ce que gouvernement esalami to te? Tokomi distrait depuis décembre, tokota avril, lelo déjà toza le 1er avril, tokoti déjà avril. Mais pays munene lokwa Congo bongo, c'est-à-dire toyebi nanu te ezotambola na nani, ezotambola ndenge nini, ministère nini ezosala nini, gouvernement eza ya composé par combien de personnes, ba ministre na Congo to occupé makambo wana te. To occupé makambo wana te. Musala au ministère de la culture fallait que ça là. Pour na kolongola ba artiste, ba musiciens to ba comédien ba kufa libanda po ba sabona mboka to mutazo bela na Congo po ba dai libanda po na soin et comme ba ONG mute comme ko sala ngo. ONG le quoi ya première dame Denise Nyakero et comme le quoi ministère ya culture et art na Congo. Ba ONG ndenge ezaki ya ba Olive Lembe comment le quoi ba terre ba culture et art, ça dit ceux qui a problème ba ONG ndenge comment on se charge ministère on dirait ça sous-souté. Faut photo se poser ba question ministère ceux qui a charge eza mbongo ya les mbongo ya biso peuple mutebima. ONG ceux qui a charge eza mbongo l'état eza mbongo na biso peuple te eza ka volonté ONG eza volonté organisme moko po bango pe bakokosenga ba aide ba aider pe bato. C'est ça c'est que peut-être biso tozo yaté ngana na ONG lelo po mo ezo salama to mutu mo aza na difficulté ONG na ngai objectif na mo eza pour na kosunga bato baza na ba difficulté mais ngape na osenga aide na osenga aide pour na aider bato baza na ba difficulté na obimisa mbongo poche na nga monte pour na aider bato nyonso to baza na ba difficulté. Or qu'est-ce qui ministère a travaillé na ba comédien to travailler na ba artiste ya mboka na ye mbongo obima ekouta na budget ya l'état, c'est-à-dire ministère a osala budget na ye otisi na l'état sali abimise ngo po bakende ko aider bato ba problème sikoyo soki neme ezate na Congo soki si kanu ba créer gouvernement te banani vandi banani bazo sala nini na minute o na Congo, c'est-à-dire on dirait tout le monde na Congo vandi zolia na mbongo na ndé na ye muta okipe na Congo azana été mutu moko tazo okipe makambo ko mutu monde azolia mbongo na ndenge na tout le monde a vandi aza ko observer kaka
entre temps bazo disposer distraire congolais nyonso aza distraire biso tout tozoki makambangu so toyoki ka likambo mo boye tozwi ba telefone na biso nyonso tokimimba kota ba aéroport tokomi ba journaliste to ba cameraman tokomi poser ba question tosala ba biloko nyonso to wana mais tozobosana na biso peut-être déjà ba minduki eseki to ba rebelle basi bakota na mboka bakope ko envahir la mort car aéroport en montant bino botonda ki ka bongo en vulu banzoka ndi batu pe bakota ka wana mbala moko Kongo eza mboka ya ndenge nini Kongo tambola ndenge nini Kongo ezosala nini Kongo de wapi mbala liboso kati ya pays banda président prêté si lelo gouvernement ezalaka te gouvernement emonana te gouvernement esalaka te donc ti lelo bato babande kosala bazokontinue kaka kosala nanu kongo ete biloko bazosala makaka na Congo même na baza na baguerre bapays baza na baproblème bomona ke déjà makambo nyonso te komi conseil déjà pays komi déjà koavance na bamboka na biso Congo wana distraction eza monene distraction eza tovandi wa biso nyonso tuna bareseau mama Denise merci mpona makambo osali mpona biso bacomédien mama Denise Nyakero merci mpona ndenge osali mpona baartiste mama Denise Nyakero aza ministre ya culture et art topesaka bato bapouvoir topesaka kaka biso moko na ndenge wana lobi nango akopostile mpa koma mokonzi ya mboka na bobandi su kotelemela ye bobandi kokete pourtant bozalaka na besoin ya mbongo na ye mama Denise fondation mama Denise Nyakero kosala mpona baartiste oyo bazokufa bamusicien même bacomédien eza biloko gouvernement congolais nde fois sala eza biloko oyo ministre ya culture et art nde fois esala ekomi boyoka oyo ndeko moko bisi fondation epesi 10 000 biso nyonso tofungoli bamatoi wana tofungoli bamisu wana tokomi kotala 10 000 wana ondenge bakabola yango motu nyonso to aza wana et pourtant bapesi yango peut-être mpe ekunda artiste ekomi kocrée mpe même na batrouble okoti na batrouble na famille mpo bayokaki mbongo moko boye individu moto apesi yango na ONG na ye basala fondation yango nauti koloba fondation ezalaka association oyo esengaka aide mpo aider mpe bato mosusu fondation eza gouvernement te fondation eza ministère te soki lelo ngana na fondation seke na se mpe baaide mpo bisaka bato ke nga fondation na ngai eza mpona sa tona aide bana mike tona aide baorphelin tona aide bapersone na mobilité réduite mpona sala c'est-à-dire nazosenga mpe baaide donc soki mama Denise lelo babimbongo na fondation na ye seke aide oyo bato bazopesa bango to bakonzi bambongo bazotia na fondation na ye yango yabimisaki quand même mpo azwa corps ya Janifa et comme prise en charge maza ministre ya culture et art aza simple père oyo ke azwaki likani ya kosala fondation lokola na ye lelo aza mokonzi ya mboka bamekaka koede en dehors peut-être ya gouvernement c'est-à-dire place au gouvernement aza incapable kosala bango sikoyo bafami présidentielle bakomi koprofite kosala eza bien mais eza mpona bapropagande na bango nani lelo apesi Nyakero merci te mais to merci na kombo ya Congo te po mbongo eza ya Congo te ya mbongo ya gouvernement eza mbongo ya poche na ye oyo bato bazopesa badon na association mpo ye mpe na tour na ye akokotangisela akoki mpe koedele bato akoki te mpe bato akoki mpe kocreye mpe baentreprise nani lelo azopesa ye merci nani lelo azopesa ye te po toyoki te na place wana ntango baartiste oyo bakufi pise chaque akongo pafaki ye ondire ti sikoyo nalo bakundi ye te ondire ti sikoyo azaka na mort musicien moko ezali kokufa pa naloba betise mwana ntango akombo te nayo mutawa na vie akufa poto awa nayebi te soki bacor na ye mpe eza deporte na Congo ti sikoyo akundama te mwana mi ondire ti lelo mpe na akundama te donc baoyo nazwa wana eza peut-être baoyo nga na ye ki ntango mosusu bakundama te ti malgré basalinga sini ke mwana sera akundama ondire akundama mpisi na tikala omona même baceremonie na mais ondire akundama bon
faki musicien Zaiko, ti de loi kunda. Chaque Congo dirait ti kundamité. Jai nana kundamité programme na eza auto koti. Mais est-ce que le ministère de la culture et art et sali ba démarche wana? Non, eza ba association. Tiko ba association baza banani po kotaka ba kotaka contact na ya ba artiste po ba kundela bango. Donc ezaka volonté moko oyo association kozala nango. Tant Denis Nyaki wa sali bongo eza volonté association na o baza nango ba ko sala tout ko sala te. Mais ba sali quelque part à sa première dame de la République en air et à famille présidentielle. À ce côté qu'on a porté ça kokanga. Pourquoi pas tout fond la porte pour tout aider ba. Mais elle n'est pas obligée de le faire. Et ça a obligation de le faire. D'ailleurs, on a été en réunion na artiste na pense awa objectif il y a artiste zala kike ba corps il y a Jani Fay na poto et kumana Kishasa. On a un artiste au bazaki déjà na poto. Une décision que biso artiste et a poto kokunda Jani na Congo. Tout ça gestion to kokunda Jani na Congo. Maman na ya senga ki biso to sepelisa maman na. Pour le bango bazala ki même attendre pour tout mon côté ba qui peut même pas que le moko outa na gauche Thomas Denis Nyaki a rejoint charge Kambouana. Ezala ki décision ya ba artiste comédien bango moko ba fanda ki après quelques de comment on a monté liboso à une fondation a déposé $10,000 $10,000 à sa fondation bon on a l'état congolais va payer ça quand même bon l'état congolais paye ça à mingi na ba député neto yo ka ba d'abord les raison président de la République Tchezaki qui est tout foot à bon ebele po baza ba oyo ceux qui peuple a kenara pas bango et bango bazaka bato ya ko répondre non na ba besoin malgré non tout monde te presse ba député bazo na ba besoin peu tout monde a ba député ya so ba limba banda ba propagande ko lu mapango to ba mbona bango ba pasi o to ba polo na ba chapeau mais ba oyo surtout ba vanda na kati ya députation na ba moment surtout ba lexi na parlement na yo kate que député moko moto même ba di ba kata elikolo même azangi la disongolo to ba député moto bazo na chance na tête. Donc ndeko oyo abita mbongo na ye apesaki 10,000 wana asaki on a na association na ye on a banquier bango kutu ba bimi ba pesi ale lingo koma suba de ba non ni bango ba pesi 10,000 mais bakati sous ba fini et mbongo na bango moko et ki mbongo na bango moko nana bimisa mbongo na l'état congolais kwa pesa et mbongo moko ba ko pe okata ba frère na bango etali bango Maman Denis a bimisi a ju charge ya la corps na poto ekitana ko pe ba kunda tout et ça mbongo na ye sona zo ba ya isa ya yende aza auteur ya association yem to aza initiatrice association yem to aza fondatrice association donc ce qui a créé que association te ba ko ka pe ko bimisa ko zo charge ya ko zo corps ya artiste na biso na poto na Congo te mais Congo ya Congo ezo sala nini question ngana ngwana lelo Congo mboka ya nenge ezo sala nini na makambo bakondiamo bavanda na bango ba oyo bavanda na pouvoir ti lelo bavanda on prière na bango pe ezake distraction kota rapo bango balongwa te bavanda ka parce que là nomination ezate même ba député oyo to etaki votaki on dirait mutu ta zo sala puisque eko komi ko invalider bango ba liste ya ko invalider banda ti lelo ba invalider na place to soukeni ba invalider ya muté nombre ba député oyo baza validé et vanité est-ce que les mains sont kota te et vanité puis le gouvernement jusque là est athée congolais tous à la distrait tous distrait trop tous à la distrait quand la distraction banguna baza na bombeni pembeni wana soma lo bana biso za lo wa banganga ba prophète na za l'éternel misu na ngemu na musika il commis au lieu à Oskambombo Kabomuna pas
eloko mo esalami eloko wana esalama moto akufi bokomona ndami na ye bokomi kofingaka bafamille na ye botyakataka basujet nyonso nzokamona azozwa place poso lelo ministre gouvernement eza te ministère ya défense sikoyo nani moto avandi mpo abanda kotravaille na défense ministère ya intérieur avandi mpo atravaille na intérieur ministère ani moto avandi ministère ya culture et art oyo lelo fondation ekomi kokoma lokwa baministère ya culture et art nani moto avandi ministère ya sport nani moto avandi po soki lelo peut-être ekomi lisusu na bato moko elingo banda après bobandi koluka bandi délégation na Congo kaka badélégué ntango ekoma mpe badélégué na bokomo zwaka bokongola bana bafamille na babiro baza badélégué na makambo bakongo ministère moko te ezotransformement na Congo depuis président Fatimi président ti sikoyo ondenge nanu bamete namonaki bazokoma madame aza nommé soki premier ministre banda koma madame wana ebima na bareseau sociaux ti lelo eza la distraction premier ministre aza mwana mwasi premier ministre akozala mwana mwasi banome premier aza mwana mwasi gouvernement banda président Félix abima président ti lelo gouvernement tozokota na badistraction nabenga ta colonel kornga akomi lokwa d'armée akangi na ye moko mpe bavandi na bango mpe moto mpe azoloba d'ailleurs ministère gouvernement esala te nani aloba na ye avandi na ye bato mpe bakomi kokende korejoindre mpe balongo na PPRD ake korejoindre ye yango soki na IDPS bake korejoindre ye na pays bato nyonso bavandi kalma na bango kaka nde mpe biso totala na mosika oyo mboka ya ndenge nini Janifa ya kufaki déjà tokomo kene nango je sais pas troisième semaine yango poto kene 1 mois ti lelo soka na jui télécommande na fini na TV ba YouTube nyonso kaka ba CG na meka na relaxa bino te mais na meka pona ta bino ba CG oti wana nde to makasi mais makambo biso ndenge ti lelo bato so baliaka te moto ayebi nete moto te azokipe makambo ya Kongo natanga ngo bien flash je suis face à face na labrine na prix eza ya koyinda 24 000 vies na 10 heures émission il y a 10 heures et ça les 24 vies kaka po bakomisi je suis face à face na labrine na Paris eza koyinda natanga mosusu en direct exception ya corps ya Jani Fay et ça les 3.9 vies et ça direct et ça live ici ko natanga mosusu bozela donc congolais place motende na otanga awa bazolakisa ke Corneille Nanga batu kosala wenze na batu na ye bazotambola tranquille baza à l'aise na Congo si batu mosusu bazosouffrir place motende bakuna bozela natanga mosusu triste audio ya mama Denise asundoli ebembe ya Jani na soki nini na évité 5.2 5200 na 9 heures du temps taluka mosusu naka mosusu bozela puisque awa makambo nazotanga yango nde bato baotala epa na nga awa soki moto akoti moko to mibale bimi eza important makambo ya Kongo eza important te nazotanga Jani Maxi en direct de Kinshasa de résidence familiale de Jani Fay 11 000 vues na journée moko
Bah, on est surtout dans la place montée ma Congo. Enfin, histoire épaissie la brune raison. Gianni, Kodidi, Stone, Mara, Ichaka, ceux qui 19 000 vies dans 5 jours. Pour citer que c'est là. Donc, moi, je suis vendre le cas de Gianni. Je suis vendre le cas de la brune. La brune, on peut avoir une affaire, on peut avoir faille. Je suis pour la fondation de PSI, malgré tout, Fingi. Tam soupe na suka bobo mona ka communauté congolaise soupe ba ki ba PSI ata pona bana malgré tout lobby mais to kata makambo mboge ekufa bato baoda congolais ah la la so lobby fakina bota mekolo mususu oza msubi mabe po nzambe mo mtalinga apesa biso bamboka mais ceux qui vont tuer moi si ceux qui vont tuer moi si Dambo ke banda ti lelo banda mbo biso président de la république à kotaka ti lelo gouvernement ba député ba invalider député moto biso toyeba mosala ya nzambe Corneille Nanga o ba chaka wana pona seni lelo Corneille Nanga akomi soda la titeni Arsène Mukendi na pesi mbote l'artiste Gabi Badra na pesi mbote Adams protection mboka na pesi mbote donc Congo ezotambola on dirait ils ont dirigeanté donc président ngapena président de la république ofandi moto mo boyeba ki kasi malobi a akena kwemo pe boya vandi bato pe bakomi ko rejoindre na bango pe bovandi azotambola tranquillement aza pe na armée oyo azwi pe bovandi éviter so pe toyoka nani éviter so toyoka nani mboka eke na désordre bato baza ko ignorer désordre mboka eza nango sikoto bazoboma wana bato bazokufa wana ba innocent ata basoda wana oyo baokende bitumba wana ba guerre ba innocent pone kinga otininga na Goma na kebunda akomi nakutani na soda mususu associé de la paix yaza soda wana aza pona équipe wana ngala za soda na pone siko ngai na ye toyebani toza ba master depuis Congo mais ye na kimilité akena ona sans sa rébellion siko na ki rébellion yazo bunda non pas pour yende ba fingi yazo bunda po aokote la Corneille chabon aokote la Corneille nanga yango obunda siko ngana obunda peut-être na okote la président Félix to siko na ba côté wana auto ki ekutani comme par hasard yo za koto yo yebe koto ate bisindi biso to ya obeta bino biso pende to sa awa pe to kotaka po to beta bino siko ngai na yo to wele nini réponse kene ezali ezame asoto wela ni déjà yo za associé ngana soto siko yo na tindi o nanga bongo yo Félix siko bango nanga sa wana na ndaku na ekuta vana momi na yeba odame babadina ba bo Félix azap ayeba vani ngona siko biso mibale siko to na pona nini c'est ça place la mentalité biso to uzanga na ba mitu na biso pourtant équipe o ezoya ya équipe wana mususu équipe on équipe wana so batete la na troupe o batete la pe bazana troupe so baluba ba na troupe o baluba pe na troupe wana so ba soyeli ba troupe o ba soyeli pe bazana ba troupe wana donc ça dit toza bandeko biso so to obunda mais bato ba obundisa biso nanga o mona tam so azamu président Félix azamuluba sko yaza mandi asangisi biso baluba ba Congo bibaboma bayanzi basuku kuna za muluba asangisi biso baswahili baboma bayanzi basuku biso bunda mais ba va na banda ko balia bafufu tenga na bunda te na sabino bino mbaibo ke solo la sobo diyo yo kate batiela bino terrain bo bunda oya ko gagner akomi mukonzi biso to va na sima to travail puis c'est déjà soldats zolia bien te soldats zo futa ma bien te même na camp ya ba rebelle ngo ba même na camp ya ba konza mboka ngo
ba bango nyonso to ba boka ndemo ba gangela bango ka ba pesa ba ordre kwa ba amike soda ba pesa ke ordre lo bana biske biso to mona ba soda ne ba zaka na biso ba garde du corps sa chef na bango aye papa luye ya ye déjà ba banga dia muku manda bango ka déjà etango ya wana lo bana bango ta mususu yo ba bisingo ya ki temo konjina ki kanga mbanga na yo bone na yo tata ko siki mwasi ne anda una bana ye kwa yo za komando yo ka bolole na yo mbanga na yo ale chamu sapina se banda ko tourner musala ba pesa ba soda ya mwana de ba zo biso ba soda na moral mo ke soda fois to sam oya mukonzi na ye soda soka sakani ba beta ka efimbu soda yo kanyoso eza lokwa nde ba zo ba chrétien sa biso ke il faut totala ka bible aka sali ma beta la ka bible so mtabe batana ntama gauche pesa epe à droite ade to vanda pe ka na bible ata bato bazo buma yo vandika o bible lo bible lo elo ba sa ba soda pour avoir basodo bazo bunda wana so tuni yo na e bunda bowele nini elo te bawele nini yo mto tala komela na se soda o ba rebelle na soda o ya ka ya pouvoir so ba mba e ba bundi ba betay masasi bawele ke ya ka rebelle ba ebisi so to su pouvoir yo général so ba ebisi ke su pouvoir yo comme général baza combien de soda pour ba généraux pour ça y monter asa y monter pouvoir nini elo nini o avantage nini o bazo garantir ye ke eloko yo zo sala bokonzi yo koma nini exemple afdel tu bayaka bakoma banani si ya bakoma ina kisasa bakoma na adresser même na bino so ba rebelle so pe bolanda biso ta bakoma ina kisasa ndem place to koma ko yeba ke boza ba bengani bino lisusu esaka bongo te obundi ba pesi bino ba assurance makasi ba garantir bino so ile lobo komi na Congo biso to kosala na bino boy to kokena bino boy to kozongsa to bokoma ki na Congo na ya troupe na bino abandai ko tambusa bino James lelo azaka wapi bazongsa na mboka est-ce que tant beaucoup na wana na affrontement botuna na nanu ke yoza mwana nani ko mutu yo monsieur zo ba cousin na Quand tu as sorti na bino bobuma na wala bavandi na pale na bango bazoka ba coup de fil mokonzi to kangi chef na bango mokonzi to bet capitaine moko mokonzi to na so ngo pe yo to bet capitaine ba beti pe yo ko biso siko ba peuple tellement to za ba distrait na nga usakanate to vaneli matanga surtout ya chaque kongo ba to ba occuper ya ba mwana nsemi wana na niveau salelaki na ngana zetu sirite ke ngana za mal informé mais na za mal informé ke bakunda mwana nsemi mais ya Jani Fay peut-être depuis kaza jike pour congolais lingi jike congolais soki ya kika kongo mwana po déjà zo lenga okanisa mwana poto de ela égal ya mutu ambongo pour nde to vali makambo ya Fay to bosani même que gouvernement na Congo na bachete basalate banda président to bosani ke ba makambo oyo même artiste ba okuta na ngo makambo oyo normalement ministère culture et art fala qu'ils ont en charge bosani ba makambo nyonso to oyo babiloko ezo sala ma eza ONG zo sala yango et pourtant il fallait pas ONG nde asala babiloko wana il fallait tout wana biso to kipete. Donc, biso pour na biso, moke bien. Côté kuna ngavandi kuna batu baso kene ko rejoindre. Tu éviter bazala ba garantie nini. Baso kene ko rejoindre. Mais côté ce qu'il y a président en exercice, batu baso rejoindre des témoins, batu baso le mandé pour pas qu'il ne rejoigne la rébellion. C'est-à-dire on dirait baso mon jusque là gouvernement et là au moins il y a malongé zo promettre batu bavai na bango bakoma makasi toyoka bavai na bango bakoma makasi oyo biso tokanisa ike kokosala makambo minene na Congo evai donc c'est que so komi konzi na Congo elakisaka kanga muno na so komi konzi na Congo elakisaka kanga muno na liambongo meka muno na c'est sûr eza ndenge wana parce que tout le monde ngope ukomi
konzimano ba yamba ngba na Port-au-Prince bokimisa na bino na Port-au-Prince ambozwi mbongo na Congo bokoza capable oboto na même mapango bato 5 komba bokoza kapsumba ba jeep nyonso to bateka na ba Dubai mais bana bino ba na Port-au-Prince bana batamo na ba jeep wana c'est boza si ke ba pouvoir na bino eza ba pouvoir ebomaka bato bo vivre à l'est ndeni na kibokonzi bo vivre à l'est président na vice-président kuta ya Russie à l'aise donc il mobimba ba ko telemele bazo boite bazo gagner bazo loba mais à l'aise élection pe salami pe azui pe avandi pe à l'aise moka pe continuer ba frapper kuna lande pe bato wana pe bani ko va avertir on au Canada on a nika bango moka na ils ont un problème na Ukraine mais azawa na vandi et azoko na tina mboka kuna po kende kukanga ngo niki bino mais pas na biso komi mukonzi mais aussi na bana na dotaka komi mukonzi ba se famille ba sepeli po visa po to e famille ba sepela penda te na Congo po famille tozui d'été tozui mukonzi tozui ministre famille ba sepela po so eka moko ka komi mukonzi visa komi ofe visa komi ya rapide po bobima ko libanda c'est boyebi ke misala bo sa na Congo eza misala mo efuta mabe ponga na kondi mate na mukonzi na Congo komo bimisa bana na ngamba mbango bakenu fana mboka bapaya naza sûreté jumu na komi mukonzi na komo bimisa bana ibanda bakende uvana mboka bapaya seke kibokonzi na ngai na obango bozo bangira ba kibokonzi bosi mboka ekufa Congo ezokufa toza distinct na makambo ya bato tovandi tanga mais colonel soki colonel avandi bakote ba este kuna e base bato bazokende rejoindre ye baza libre baza na libre circulation namoni batindeli nga video bazosoma ko bakoti na wenze penza ya baswahili jambo ye noe bamama pe kuna do bamama basepeli na bango na konanga bato ya mboka bakota este basepeli na bango deja na corneille nanga azalai pasteur na Congo po amema seni na este kuna alati teni sepeli na ye ntango basepeli na ye bongo seke bayebi pourkui basepeli na ye bino mpe baoyo bozokima kini wana bokima bagouvernement bokomo ya baposte mpo boke rejoindre seke boyebi makambo osa sikonga elo ezokamwisa ngai na Congo tozose distinct na babiloko moko oyo toyeba teke derrière yango abe ekoki koya emakoki koya à n'importe quel moment nasolinga oloba makambo ebele naolinga kofungwama pa trop boyebi ke eza réseau mais bocomprendre ke distraction toomene na Congo ezosala ke ezobipe badistraction toomene na Congo ezobipe mabeya bayelai biso bamessage mo batindaki ke Joseph Kabila sénateur avi akimi puisque aza kompena banani wana kala mingi te aka kotindela sous message ke akimi te ana kisasa bino bomoni Congo Congo mboka na biso Congo mboka na biso oyo aza na mato ya koyoka ayoka 2 mois na morgue lobi bakokunda Janify mais koko chaka Congo 2 mois na morgue $50,000 ti lelo chaka Congo azokunda mate mwana ya chaka Congo azo luka nini penza lobi bakokunda ya fai mais chaka Congo de babi déjà 2 mois yango yo c'est ba pesa $1,000 $50,000 yango pe bakomi mwana na yeso lukanto te so bapesa ki yango ye po mutu akomi a expliquer nga pas trop kabo so bapesa ye $50,000 biso okundi na kisasa kuna mabele na mboka ngo nini na nécropole ela $700 pesa bino pe bamisusu bakoma tina niveau apesa bino 50,000 mais boko okunda mutu te biso osomba mabele misusu $700 mabele $1,000 mabele $1,200 eza na baplace mosusu eza libanda ya mwa nécropole baobenga ngo soki nini
mabele ba $500 eza seke imonte boko so ba $1000 pour bokundela moto akufi so ba pesa $50,000 bolibo buku gagner nini na kati ya mamobu saiki na ngote buvandi ka bomobu bozala pe na balokoso mo buso banda bobotama bosimba ba bonte matanga ekosama même na $2,000 pour so o bakunda bango ba pauvre bazaka na eloko te bakunda mandeni Necropole déjà star le quoi chaque Congo connaît dans Necropole libulu n'a jamais pas libulu à 5,000 pour ça déjà t'as libulu à 1,500 c'est déjà bien chez Bakar cercueil n'a habité au bonumbo soma combien ah musicien ba musicien ba roya ba obeta gratuit ministère a coopé sa salle batu ba roya ba vanda bu futi pe loko ça dit ba mongo nyoso to wana o pesa wana bu sala ngo pour ke na ngo wapi mais 2 mois akunda minante janifa ya akunda malobi po aza jike na lo babia po ajike po ataba pesa ata hinga akunda ma na mikile kenda bongo ngamna websa bino biso ton le non sona associé na ngana websa toujours sur la toujours loba na poto to na batu te po biso za mbongo ça il faut vous retenir na poto na batu na Afrique te poto za na mbongo mais to kunda batu na Afrique poto za na poto avantage ya poto pe yango puisque naza na poto lelo akufela être cher batu bakoya ko vandisanga bakoya ko visiter nga mususu wa 20 € akabeli nga mususu akotikela nga 50 mususu akopesa nga 100 so ipe nazala na association to église moko kotaka et à la fois pe bakolo bandeko akufeli to chata 50 to 100 to pesa ndeko yango esala ko surtout ka mina 500 to 1000 pe okolo pe bakolo bano pe ke mabele sengi biso mutam su po porter garant po ozana 1000 akio tokundaka na poto wana mbongo mais tokundaka na poto puisque toza na poto ekoma na système ezaka lokwa na système ya solidarité bato bakoki koaide okunda ndeko na Afrique soko oze moto ya bato soki peli moto oyo akufi eza makasi eka okufeli moto moko te être cher bandeko bakoki vraiment aider yo po okundi yango tokunda yango nalobi ke ya fai soki azokundama eza nango kaka te pour ba fondation ba bimisaki ba mbongo bisaki ou ba fondation alinga kundama aza mwana poto ba artiste déjà basé belé na ebele so ba artiste na poto ba koza ata 150 personnes tout ça 150 personnes et que moko apesi 100 € fois 150 personnes et bimata ba 15 000 na calculer bien c'est ka koka ko na kisasa ba somi mabeli ba sal tout biso pe na poto to zupe ba salle là les types bandule to meli koka to meli pe mai chaque Congo le quoi na Congo 50 000 amoso ya solo ya continuer surtout ba na posa mbongo wana gouvernement ezate payer zota mwana des autres mutu na mutu banda vana na bureau na iti lelo avanda ka na bureau na ali muninga ya côté prière na bango ezatu gouvernement bimate ponga lo kwa ba ebinga na ministre so ya nini na vanda ka na kombo minani kana Congo bitu biloko aboye ko sala kana Congo kaka na Congo banda président de la République akoka ondinge na musale banda te kana Congo de misani surtout sala mawana ezaka bato bavanda na mutao sala mais au sala sio na ordonnance nini puisque déjà gouvernement koyaki à partir de date oyo ba programme président de la République kana Congo bitu biloko aboye ko sala ko ajani fai ba okunda lobby mon enseigne bakunda déjà kone nanga zo yenga ne bakota est aza tranquille mutao simba ete éviter so eza cop même ya l'état la biso congolais bango ba inde ba osala ngo to éviter puisque et à la clarté et à la clarté pour atanga itango au rebelle que il faut ban kanga yo ban ni kano na Congo ba vandi so na se oza mwana mboka o désobéi ba zwa mutu na yo ba ya na ngo ba vande mobutu azalaki mobutu avia ba vandi si yo wana ba sambiso na deva blozi mais c'est ba force ya konzi na Congo ezate ba force ba Congo ya ba konzi ezate bonina lo basuni po bozela na lo ba ante ta makamsu ezata
le monde a kandi ba Assata Abdul, je te salue. Vutiana Bokoumou, je te salue. Ben Dinanga, je fais du coucou. Victoria Kajinga, famille et Chipeta, na Cape Town. Te présenter ma condoléance Nabiso. Niveau ya France, Awa. Au nom de l'aigle de l'éternel, Sage Yamboka, Kitoko, Cape Star Mobimba, associé de la paix Simon Malinga, Ani Monsengo, Guilele Yale, Desho Denar. Te présenter ma condoléance na famille ya Mama CV Chipeta. Oya Uchotiko. Et à son âme marine. Et à son âme. Toujours partager douleur en la famille. Ouais, Rigonaote, Negonangai, Docteur Eric Nkoto. Docteur Eric Nkoto. Agri. Yaiko Masumu. Yasaka na pesi ombote. Papi Gen to le jour na yo na Zurich. Namboka ba Washington DI, mes condoléances Washington. On est de cœur avec toi mon frère. Douleur wana, mais on est ensemble tous ça wana. Ani musu. Wanza, je te salue. Et Jupiter, Kulu Jupiter Bokonji. Yayo yango wana général rebelle Yendo Abongo Montanaki Nunu Alumalu Richard Kabanga Nonyonso na Okwese International. I greet you. Nani Mususu Apesi Ombote Nani Mususu Joseline Tana la cadette. Apesi Ombote Joseline Papi Coquette Maboulou qui nous a ensemble. Belilo na Zurich, na Pessi Ombote, mon frère, on est ensemble. Djibou, na Pessi Ombote, mon frère. Gabriel, je te salue. Évangéliste Mabiala. Na Pessi Ombote, évangéliste Jerita Bimba, na côté. Mon grand frère, Jamais Mito, na Pessi Ombote, famille Mobimba Matongo. Et famille Tankouei, famille Fayette. Famille Kitoko, Nyonso partout aux alliés, na Pinombote, et Blessing va mettre lourd, toujours Massa Nangaï. Et ça Serge Boulot, tous ensemble. Igimbo Djoule qui l'a immeuble Nzoku, tous ensemble. Massa Nangaï, na Riki Moussiana. Bon, c'est à toi, place aux alliés, na Botanga Komo. Bon séjour, Yepsara Balino, la Freddy Kieri, Jacques Massamba Malaba. Massa wana tout ba Francky et ça va tous ensemble. Président la bango ya les jeunes capables hier. C'est beaucoup, mais c'est le monde. Ibanga Rockman a greet you. Gloire garçon frère. J'étais sa frère. Vous êtes belé. Et à moi aussi ngara autant à ba bino pour bino de tout sur la boye, bino de bolanda biso, batu bo komanta kabiso, bino pe par biso. Nayaki pour na Lamboka biso nanga ezalaki Congo mboka nini nayo ebisake banda président de la République après sermenti le gouvernement ezalate après nayo kaki bazo nommé moi si dame moko mais jusque là gouvernement ezalate bato bazo kufa ba ONG ko ministère de la culture et art. Donc, ONG, c'est comme prendre en charge ma cambois artiste. Pourquoi gouvernement na Congo est ministre de la culture et araye banité ministère la tepoata vandiwana c'est que aza ex-ministre pour la minute oyo ausala moyen ba signer budget mon pardon pour la artiste alors ba ONG ba zui monopole ya kosala ko aider ba ONG comme le quoi ministère et et ça Sony
nunu ya soni makambo na yaki koloba yango wana et puis na oyo na bakisi lisusu boyi partout na YouTube kake ba audio ebimi labi na botana pota ba botana po bumunaki bozalaki mukoloba ngo mibale na po ba est-ce que bozala est-ce que bomuna et puis vous commenter vous allez ko finga po vous allez ko finga la brine se distrait tout ça se distrait na makabaliwa entre temps kuna na Corneille nanga koto ibaka pasaya kapona seni pour pocher élection et les kanakimia les lois katenya ba soda nzoka zaka colonel soki major soki général biso tout baraté pour azola tateni vandi so na ba magie et puis bazo que ça na bango ba continue wenze bazo somba tranquillement biso kaka ba audio ebimi la bina bona apo ba audio ebimi anifa salaka bo via ba tu vandeli yango un mois mobimba to kata te na sanango distraction ezoya to tondele na aéroport to ko yamba corps ya ja so ipe na ba rebelle nanga ba kota ekwana to saka distrait peso travailler te gouvernement ça te peso ça ndeko moko ONG na yeba yaki so ça pesi 10 000 et ningo ko tsana to na fa ndire ba yeba ta mpona ko pesa 10 000 chaque Congo bos 2 mois ya ninga message non bakunda ete ba ete so ba pesa ba mbongo so ekenda pe yeba ni bazo kunda jani lobby po jani aza jike so ba jike moni force aux amis ba o ba nga finga ba na poto ba lo te to a lo ke jani ayiki ka lobby ba kundi toi eloko batonda wana na basalo wana botonda plein wana ba matanga po boketa ba jike boketa ba janjanya za wana te kona era mo kona esa boketa ba jike boketa ba jike botondi sami wana botonda ba kaba téléphone boso filmer mikolo nyonso baso banda kuna ba koma kolala kuna po ba mona jike. Mais moutazo soit charge wana ONG. Ba ONG comme ba ministère qui art pour soit charge à artiste. Et ça soni na mboka na biso. Ba tu biso to ka ba so ba bango de ba ça ba kabine Congo zo ba zo ka de ba avril décembre c'est qui élection. To comme en avril, to comme combien de mois. To comme en avril là ko invalider ba député til non to di ba député validé peut au monde ba réunion ya parler et continent et ce qui est contre ce qui dans le parlement puisque même gouvernement bo ndenge nini oyo mutu na Congo zo gérer vina denai so ka ba lobi kan kitoko lelo ba che député c'est que ba nyo surtout ba na komona ba famille na ngai visa France est comme facile. Mutu nyonso okeluke la ba famille visa ba po ba yebi ke musalo ba pesi ngai na musali yibi bino bozala déjà libanda lobi nango ba ko kanga biswa. Donc mutu a confiance na Congo oya pa epo na peuple congolais azadi. Boya oladi sanga ma bepa. Nous bozala bo seto lo bato bo biso skoto mon problème d'ailleurs vous avez attention makambo c'est-à-dire ba millions nombre de millions batanga Congo ceux qui plus de 80 millions d'habitants ma charge wana yemo ko to mutaye président peut-être ka serva ko na ba chef na neti ngala ke mi ma charge ngala mi ma charge ngala mi ma charge batu bodia ambisi na boyambisi bango so boye bayambisa yesu se ambisa anai ate batemi devant lati bateni masasi ebeti ba liko ba cheval ba koti avandai mananga kuna ba okamboka ba oketambo na ba osona ba ri majibo maraki basobi ba bugari bake kulado na bango kuna ba le na bango kuna na bandakala ngai biso ka siko tension pour makambo Congo pardon seka pardon batika biso botika biso mais mboke ke bien te wana
pena prendre. Boke kema bo comprendre. Bo ça va jeter. C'est distete mboka ezokende. So bo moi ba konti ba lo ba haute mino na bango. C'est que dans la place mo ba bango makambo. Po mukonzi. Tabu kina faso. Taba kota ba maiti. Taba gaboti. Taba kote wanati. Bano soka masolo. Ba richesse na eza kuna. Yango ba osela ba téléphone. Ngane na za awe. Ba mona ba richesse a Congo tangu foire ezala fine. Tangu Mobutu azalaka. Tangu Mobutu azalaka ya fiki. Ndenga na mona richesse a Congo poto. Pendant que kinto kote na ba pavia ba jekamine. Tchétchango na ba vitrine. Bazo tanga bazo. Madame Mobutu akenda fiki no ndenge kaka na ebite fiki no ndenge bazongisa ya ba G yawe. Banda fiki ne kufa. So ba bisanga ke tuzaka na ba mangale ba ni ngala mwa ide pona mona ngo ba sera Mobutu. Mena dona robo manzoto te na mona omona te na bo manzoto. Mais loko moko pona suki sakisaki koloba boy. Yo soda côté ba rebelle. Ngana za soda pouvoir. Batindi biso na binda. Mais bato batindi biso ba Mtatindi yo chef ba rebelle. Ngam tatindi nga chef. Ya osani. O azan ya fufuna mosine na bana. Bon chef ba rebelle osani. Ye pa vena mosine na bana ni baba maraki na batumbele tout ça. Ana otobunda po biso mbena na finga imoni. Mi bale na yo sikoto obunda. Po nga za soda. Nga batindi nga na kote na ya onika yo kote rebelle. Yo batindi yo kote rebelle yo onika nga pouvoir. Banani batindi biso bakonzi ba banani mukonza wa rebelle na mukonza ya bango ba osala ni o ba banda kulia bafufu siko ngana yo to swani nini ko ngasa masasi to betana question na ngai eza biso ngai na otika na tika vi na ngana otika mwasi na bana na longwe msuki sasa na kiko na este na kiko bundisa yo po tiki monsino na bana oyepo na kobundisa ngai nga na oniko lisasi okufi nga pe baniki nga na kufi bango bakonzo batindi biso mbaye to nika na masasi ba obokola bana ba protéger bana na bango ba continuer koza ba élection ko ya ba bimisu na 3e tour 4e tour 10e tour biso to kufa bana na biso pe bana batika bana soda ba fele ba kipa bango teka ba OGM te oya soda so pe bo bunda seke bino pe bo ebi ma bote Tana zana Lubumbashi na koloba mwa Swahili na ingana loba Swahili na pe. Po bino boza bakota bagwana so ba este bomeka na koyoka. C'est bo ebielo bo bundila. Soki réellement bo ebielo bo bundila. Botika la bino. Botinda bango ba ke bituma bango ba bandai ba 600. Bango batu basala bitumba bango balungaki. Botika 600 bitumba na bango. Montana qui nous l'artiste. La soumana, bon la Aigle Saint Official TV. Vous abonnez massivement à YouTube Official TV. Dans Zoïma, dans Tchayango na YouTube. Vous qui na Aigle Saint Official TV. Vous qui na TikTok. Aigle Kolo, na Okata Ndambu. Parti O na lobby pour na basoda. Yo bunisa kanga na obuniso bat batindi biso ali ya fufu na obuniso te babunda ba mbale oyo organiser OK côté kuna Alice Ilonga Kuloto Patrick Joël Lindo I agree with my brother, my big brother. Yeah. Après qui encore Victoria Kajinga na pesi mbote dinanga na pesi mbote offrande dele idari mboto suka de la pesi mbote on a again de la paix de tous les temps de tous les jours Simbenga baboya basambo pesi mbote my brother Memboy Desmond N Chikala. Je te salue mon frère. Papi Kati Mabuluki. Jennifer Awad, Jennifer Kitoko. Atio. Maman a bossé.
na suki wana la bino cha on a kati fona la bino cha te yo pété ali kanje mo mo ya kuso suki wana merci na baso oyo olandaki ngai nous ensemble Boka et puis ce maso les ali et obeta yango lisusu Zambe apambola bino tozan webika nde tosala bango c'est kitoko ye tote tolobaka oyo esengi tolo naye kofinga te naye komanke respect te naye kosala part na naza mpe na droit na Congo wana ana droit na abotama na Congo na Kinshasa abotama na mama ye me na abotama le 20 date à un père mama ye qui naza vraiment un père na abotama pena na mama ye tolu na ngeza na mama ye le 20 mai